Maintenant, tellement Kagame a défié qui Donald Trump parce que pour beaucoup de temps, vous verrez et quoi, le plus faible, Dieu rendait pour le monde entier. Et ils allaient dire Kagame a humilié Donald Trump. Parce que c'est lui qui devant Donald Trump. Ah, c'est Donald Trump qui est comme on a coré, baby. Et vous allez la faute, na autre faute, na biso to ka yemo be na intention de ko ça ko avec bitiango. Ce que l'américain dans le bibo. Donc ba pesi ultimatum à travers le vice-président américain, ultimatum les aliboy. À partir il y a le 1er janvier. Bali comme on a militaire rwandais de sous le Congo. Et puis Kagame tanaye koki la pouvoir pour avoir défié celui qu'on appelle Donald Trump. C'est-à-dire que tanaye babo ondi banaote. Popola yo, là la kokosa, yobika Kabila, yobika Nala, yobika Kagame, yobika Tubi, yobika Fayoul, yobika Boum, batuna amon ona chelo batuna mochela kamote papa. Dialogue exact hein. Est-ce que American Dream. Dispensation chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispensation chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit d'investir à la banque pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozalo baye elengi pou. Héritage à bano. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispensation chaîne Investment Group. Taka Music Band International. Tindika télévision, bienvenue cher internet. Bolimo ya Congolais, ya Congolais, toujours na sepeli komona bino. Lelo avec courage parce que makambo mingi oyo bato bazalaka ba émotion bato bazaki kolela Nzambe akosaka te Nzambe aibi moment nini a répondre na bana ne pour beaucoup désespoir ezaki déjà pessimisme et c'est l'attaque bato belé alors il y avait aucun espoir parce que pour nous biso déjà toza déjà ba esclave ya Rwanda donc on a vu ouvira kalemi kutako kotane kalami te akozwa nani katanga mobimba Kanami te bana Kinshasa, bango banani, bango ba Rwandais, obiso nyonso mokili mondo, oki keka ba Rwandais, beaucoup te ba Congolais ba Zoba, ba lobi te. AFC 23 vient vous libérer, mais qui t'a dit que AFC 23 vient vous libérer, dit c'est quoi ça? Merci d'abord à Junior Kapaya, merci na Rifé Kisombe, merci na ba Congolais nyonso ya bonne qualité, o ba pesa biso confiance dès le début, bazaki ko croire na obiso tozaki koloba. Malheur na ba Congolais oyo bazaki komona lokola biso tosala ba aventure toza ba aventurier toza ba dialéliste toye koloba na biso loroté tosaka na tolex sa R l'homme le plus fort de la RDC s'appelle Kagame, chef de file de l'opposition et armée non armée de la RDC s'appelle Kagame et il faut pas s'appuyer par là parce que de l'autre côté il y a que Chilombo comme c'était Moulouba biso ba Congolais ton ennemi vaut mieux tozala dirigé par ba Rwandais qui va diriger de ce pas à Moulouba. Bokoyoka au-delà de la routière d'Abino, Congolais à bonne qualité. Comment les Congolais sont, beaucoup de Congolais sont de mauvaise qualité. Merci, Navien Nala Tumba Maman Laurence, merci, Nani Colette, moi c'est à Pembe, toujours Ndinga Saint-Thomas. Merci, Naja, Thomas Kazade, de la Kazade, pourquoi pas, Papa Maurice Toko, depuis États-Unis. Notre consultante depuis Bruxelles, Maman Yohan, merci d'abord pour l'image.
parce qu'ils ont édifié, ils ont pris ça qui va te donner. Va comprendre la réalité à Maramdeng et Zakoleka. Biso toza vraiment na isolo makasi na koko bosanate prophète Moïse Nyengele. Nzamba ko sarayete na ebisa ki bino la fois passée. Tant ba toujours ba komaki na mawa ya Uvira na yeki ko ebisa que ye Nzamba yebisie mabele ya RDC et kokoma bololo pour ba terroriste et comme na bango moto et Kagame Mikolokoya akozala humilié suffisamment et ba Congolais mutu bakende ko bengana Kagame na pouvoir et mingi nazaki depuis mois d'octobre septembre nazaki ko yebisa bino que prophète Moïse Nyengela pesi biso 3 mois pour mboka na biso selon Bonzambe selon Makamzamba na kisie que to bana ko compter à partir ya mois ya octobre novembre ti décembre parce que ils a dernier virage dépasser batawana soki biso to longi bangote et toujours kotané à sika bango seconde fo ba matela biso ba nyata biso pela suffisamment maintenant au cours de 3 mois pesa ki bande ko balandi to constater nini to constater évolution ya makambo belé to monaki ba accord que signalé na Washington et vous vivez les eaux tikamabouye et pas ya ba FARDC c'est ba zalé de ba repli stratégique ba libérer maintenant ba tomboki ba compte paisiblement mais kokota ba compte ba massacrer moins 400 Congolais plus que ba tueurs ce sont déjà des mauvaises volontés et ya kokamwa to apprendre que ba tie communiquer ba mo ya précipitation ba mona ki communiquer là que tozolo na Uvira pour la faciliter kinya selon Washington ndenge senga ki me bande ko balandi boyebi que tango ba négociation Washington ndenge ka to mona ka communiquer ya nanga lobi makambo so les États-Unis etali biso te biso tobi que États-Unis ezalaki Kagame Félix Tshisekedi na Donald Trump président américain mikolo ba Congolais ba benga ye Donald Trump tibang parce que pour la bango ba moni que le seul motayo ki bango na mokili mobima c'est Donald Trump mpaye na rescousse ba Congolais de balobi ah mais Donald Trump a benimé Kagame ke bimisa ba soda na yo na RDC mais du coup tout le monde doit réagir na communiquer les alimbe na ko bi so ko mais bien jusqu'au tant to lobaka ke ASM 23 ezali ya ba Rwandais eza ya ba Congolais te ba Congolais bazala kara bazala ba pantin ndenge président Félix Tshisekedi bazaka ko yebisa so ba tebele ba boyaka bongo me ko yebisa kala po ba ba cameraman 23 ASM ezali makambo ba Congolais ezaka ya ba Congolais ba Congolais bango moko mais bande ko bokoki ko kamwa te ndenge nini président États-Unis azo ebisa président Rwanda bimisa ba soldat na yo na RDC mais rébellion ya biso muto zo réagir il dit non tozolo Uvira pour faciliter médiation États-Unis mais rébellion na biso na américain rapport eza place nini biso to kanisa biso ki Qatar atam to lobaki to na biso na bango to kana masolo na dowa bongo oyo euti wapi Congolais mingi na moni bakoti balili mingi bazaki na espoir ya ba Rwandais baya nzoto lembi bakomi na bato bati bango bicarbonate alors la suite c'est comment États-Unis ont précipité makambo moni ba communiquer bona bao Angola boy ko numéro RDC tinda de le kutanyo swana pays aux États-Unis ont travaillé na pour la désarmement ya ba M23 ezali Tanzanie na Angola France a celle qui a kokota ko pango Donald Trump a boyi alingi ba français na kati ko pango te alingi ga deux pays wana et à force soki ba meki donc que ba américain ba mo ba ko ki pape ça ba ramna ba biso to signer de ba américain pour la moment défense maintenant boka na rambezoya tellement Kagame a défié qui Donald Trump parce que pour beaucoup de temps Uvira et quoi bato ba moni kana Tshisekedi le plus faible Tshisekedi qui zengi zo batala nzokande pour le monde entier ezalaki nde Kagame a humilié Donald Trump parce que c'est lui qui devant Donald Trump ayi c'est Donald Trump que soko mona ko rebebi et vous allez la faute na ote za faute na biso ntoka yemo ko na intention que ko bebisa ko pe abebi tiango siko ba américain ba lobi boy donc ba pesi ultimatum à travers vice-président américain ultimatum ezali boy à partir ya le 1er janvier bali Congo na militaire rwandais de sous la Congo té et puis Kagame tanaye koki la pouvoir pour avoir défié celui qu'on appelle Donald Trump n'a dit que tana lo baboy ondi bana ote popola yo
ngana eko kosa yobika Kabila yobika Nanga yobika Kagame yobika Tubi yobika Fayulu yobika Bund batuna amongo na shele batuna mochela ka motema va dialogue exact. Est-ce que volume est bien dialogue exact ba congolais à bonne qualité là là ça veut dire dialogue au moni ba ba bata ma pas facilité ba rwanda ba vailler mboka na biso dialogue na bu pia. Alors on est revenu les sikoyo eloko ko le kananu na lingi na tia bino motema mabe ya bande ko na biso audio na tia bino ezali bato ba sala complot pour déstabiliser Congo nzorande bakemi na bango ko mona su ba traître lokola nani John Numbi audio ebimiawa na ngambo ya bango ba ministre sous traître à faire décourager bango fallait ba récupérer katanga soki ndenge ngana robaka soko monité kondimate to la manam audio oyo boka bakamezali na kati na m ya kosakana te ndeko wana za katange alobi na kati ya audio alobi vaut mieux ba Rwandais ba diriger biso que un Tshisekedi Muluba kasaye akende ko diriger biso et biso bakatange to kolinga yango te. Il fallait essayer katange katarato sala pena fédéralisme. Wow! Kapaya. Tindikana bongo tozonga tokutana après tindikana s'il te plaît. Et ceci, ça s'appelle haute trahison. Banduku yangu mkumbukeni, nilimielezeaka wakati Dani Banza alianonse kurudia kwake le tanke eko muexili ku Monaco. Nilinyambiaka ya kusema kuko bantu bale alikonsilte, mikataya ba mkubwa Kalev, mikataya ba General John, ya kusema ke il faut bafanye bloc, il faut baitike kutumika na Tshisekedi, tout ça kufatana na mamakuta ile Tshisekedi alipatiaka Dani Banza lendaka na Monaco. Moi, j'ai été appelé après les déclarations mkubwa John Numbi kupitia proche wake akaongea na mie na kunirasiria kusema oui, l'information était vraie, il a été consulté. Na il y a même une délégation ama muba collaborateur bake bale bariendaka kufanya 2 jours à Monaco. Kuikala na Dani Banza bakasumbura njo ile mambo, mais seulement il n'avait pas accepté l'offre. Il mpatiaka Dani Banza. Parfois banduku yangu munasemaka toujours que non, mina atakaka paka makabila yengine banduku yangu baluba shibatakake. Vous devez me connaître kwanzia leo ya kusema. Tout Katangé qui est contre le fédéralisme, tout Katangé qui est contre cette révolution AFC M23, tout Katangé qui accepte de soutenir et servir Félix Tshisekedi est ennemi juré de Katangé. Nilezi kupakala bantu bote mafuta, mais kama ata weye njoba bayangu et que vous soutenez Félix Tshisekedi, vraiment kama utaitika kuya kutosha pourcentage ya damu mwili yangu pour que nisikuye mtoto yako kwa unitoshe. Je suis très déçu alors déçu de la politique du général John Numbi. Général John Numbi, qu'est-ce que Joseph Kabila ne vous a pas donné? Voilà, en tout cas, on a évité Bakatange, Bandeko Nabiso Bakatange. On a évité Bino Bozaraba Congolais, il y a mauvaise qualité, il y a bonne qualité, mais je sais qu'il y a des Katange au Bazana âme, il y a unité pour la Congo. Bakatange, Balinga Ramboka na Bango Congo, Bazali tel me belé. Mais il y a mauvaise qualité, peu Bamingi, au Baza, très facile à manipuler. C'est pour la première fois, on a Congolais, Baboy Bandeko na Bango, Congolais, mais Balingi, étranger, tout Tibaya, Kokonza Bango, Bazala d'esclaves. Comme si ceux qui battent tout Tibayo ont la facilité, la liberté ou le bagarangouara. Alors, procureur Mvonde a télémé Makasi pour la ba onyo so, on a biso bonne tout de Karaba média, na ba Facebook, na ba réseaux sociaux.
kuya korele ya message ya banguna ya ba ennemi na biso vonda lobi mikolo mukamate soki bayoke babenga faux bruit. Preuve bomoni ndeko na biso SRT Kabamba walobaka bandelelo ko wana zabi il a commis une erreur grave. La situation biso tozana ko bandeko na bomeka na ko yebisa ngai. Est-ce que vous êtes sûr que ezali na journaliste moko na Rwanda aosala na Rwanda mais discours de la Rwanda azali contre AFC 23 na gouvernement rwandais et puis azozo arena pleine émission en direct azo arena batagisa ça ba luka ba déstabiliser Rwanda. Est-ce que kuna vous allez avoir libre de liberté d'expression parce que ndeko se permis ya muzona biso versatile à Daniel Safou wa sala ville ya politique ils ont construit dans le kosoka mena bandaka na ki journaliste improvisé bien sûr et puis à matina ngoti na politique atondaka teye pour la lokoso il est prêt à vendre même ses propres chaussures akamati a relayé en direct na télévision batutu bayebake Daniel Safou alongo ensemble à Moïse Katumbi a commis na AFC Ananga atiki so AFC Ananga za na ngoma yemo bosa na zo zote na rende sina Joseph Kabila souvent la RDC mais la ngoma oke ko sala nini alors on décore minicho nous ne ba kanyango na ribite ke babomie mais en tout cas la tient premier puis bazo rappeler ba rebelle o bazo regarder ba teti soko so mona ke yo musala na o ko relaya ka biloko Steve Wembi biloko ya ba M23 biloko ya ba Rwandais yeba oza problème na ba officier ya police judiciaire baza surtout na ba kondukayo ba kokangayo ne venez pas dire que liberté ezate basuki kana bangote ba politicien pe ba opposant pe ba kuti oza korele biloko ya ba Rwandais okokangama pour preuve tozana Emmanuel Shadari l'homme il y a un coup sur coup. Il y a le bac à une certaine époque. On ne peut pas nous intimider. Parce qu'il y a Azana Kagame, Azana Kabila, Araba Rwandais et Mtudokola, Emmanuel Shadari, il y a Koki Kokangaye, Mtupa Kokangaye, Azati. Si le l'État, Azan l'État, non? L'intérêt beaucoup à menacer, tout ça, il y a 30 ans de conflit, millions. Mais vous avez les Congolais qui se permettent que non, à zéro. Dans ce cas, on peut l'appeler et puis l'entendre parce que Aza suspect. Et voilà pourquoi Emmanuel Shadari a été arrêté. Mais ce qui est grave, les amis comme moi si à Shadari, si j'ai commis les erreurs, il y a oublié Nazamout. Parce que un humain a toujours des erreurs. Hein, donc on l'a parfaité. Mais bon, mais quand on rappelle là, par hasard, la parcours de Mtuloko la Etienne Tshisekedi. Nene bakanga kanga la tinete ba mboka mkoloni bomona maman Martha le kana média aye ko lobela ba mobali na. Vous avez des femmes mal éduquées. Baza le courageuse aye alibi na une ambassade des États-Unis pour se soutenir monter l'ambassade des États-Unis faut pas libérer mobali na ya kana mutaba régime. Mobali na za ko composer pour que mboke ko ya oyeba quitter. Pe perdre parti à aventurer Monsieur Laurent Désiré Kabila paix à son âme. Quand on comprenait qu'il va tout il a Rwandais a ebisaki mokili mondake afde les ali conglomérat d'aventuriers mais les loba congolais na ça que AFC 23 sauf la RDC SSC Senko opposition politique il a pété les ali conglomérat d'aventuriers franchement et mon ami Peyokani Wazana Tembe Italie mais là il a repris son bel évangile et ça nous comme ça c'est pour l'instant Bolamba moi c'est à Shadari devant l'ambassade des États-Unis coup sur coup l'homme qu'on ne peut pas intimider a été intimidé. Notre autre état autre mers qui vous a dit que tous na table intouchable Félix Tshisekedi Chilombo Fati Beto Mukali Mikolo Babenga Yesu Mukwantombolote Baromo Bengae Mukwa Congo. Puisque à lui il y a tous les tribus, il y a tous les Congolais, il y a tous les battes dedans. Alors, comment on peut lui qualifier Mukwa Congo? Bolandanan, Kapayati Dikanan Biso, Balandanan, moi c'est Shadari. Et pour tous les politiciens, parce que la monnaie qui peut garçon les Kakarabazes, les cas, on a des trésors, mais
Il y a des gens qui ont maîtrisé le titre, quand il venait, il faisait tout ça, commenter président, quand il humiliait président. Moi, si la mère, on a reçu la zone, parce que moi, on a mobile, les gens qui ont makasi, à ta fini, tu le monnaie, na tiens, Kabila, là, quand même, nous sommes représentant la Baroise, défendre Kabila à corps et à cri. Mais tant que les musiques qui camisé le maîtrisable, moi, si na na TV. Mais oh, comment ça? Comment ça? Vous nous prenez pour des bêtes? Hein? Pourquoi vous ne conseillez pas vos maris de ne pas venir dire n'importe quoi à la télé? On est sauvé dans une cama, ce n'est pas une bonne chose. Basi bazara batuya, baye komilela. Basena kana bakonza mboka, badobo limbisa, bo libérer mobile na ngai, bakonzi bo limbisa ngai, puisque bango de l'état. Mais tant que vous avez besoin de défier, vous croyez que vous trouvez à Utapota libérer mobile na yo? Vous avez libanda à Utarwanda libérer mobile na yo? Voilà. Alors suivez, on se retrouve juste après. Capacité de Kabiso. Mutu aza mutu ya regime aza mutu ya komela kisi azomela kisi te eloko moko te awa toye na ambassade po ambassade ya États-Unis mokonzi na biso atieli yango espoir biso mpe totie espoir na ambassade oyo totie espoir mpona nini mokonzi akendaki kosinye mpona mpe bakendaki kosinye na ambassade ya États-Unis letatre siko mpona mpe mpe eza wapi Voilà. Si vous avez dit que vous avez makambango ekosuka ndenge ni makambo eza kitoko. Mikolo fo la ponya ba bébé. Parce que les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Quand le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Toujours tendre vers voilà. Merci. Nabino va Congo la bonne qualité, besoin de chance et Roland Biso. Tous allez ensemble à travers Tindika Télévision. Merci la Junior Kapaya. Merci la Refé Kisombe. Merci la Nicolette. Moi, ça peut me parfait de bonne odeur. Toujours on dit saintement pour ça la radio la bilingue. Mon boy. Ah, meilleur Nabino va Congolais à bonne qualité. J'attends ma casa de basset de la casa de grande sœur propre à Ningalula depuis Canada. En tout cas, voilà, ils allaient ayo. Papa Maurice Toko depuis États-Unis. Base, toujours. Et pourquoi pas Maman Laurence, il y avait un Tumba Kolecha, mère Venabino, yo, autant la Kaboza Congolais à bonne qualité. Il dit que, ah, un évangile, il y a solo les alara, ah, biso les apembe, dans les droits au bakisate, kaka, oh, tozana, on est topé saka, mère Venayo, et surtout, mère V avec une mention spéciale, à prophète Moïse Nengele, moutamona makambu tout tango, après Venaka, mais bango, ya ramona makambu na retard. Et bah prophète c'est d'abord aveugle et bah genda ko mona makambo songe là ba ange et talaboué et omoni boy ah biloko boloba ke ko maraté et mo bo senga pe abandon mais ti na tanga kombo te na bongi na mais toi là de comment ça ça l'interprétation ba film nigérien autant que de ça à partir des 10 les gars c'est que dans la sur place là la raté na moni boy bon voilà commenter dans la télé sur les sur ba ba ça que to kene na ba biloko mo e rotia psychose de mito ba tout ban sabango. Dieu veut de vous confondre quand vous trouvez les bandeliki. Voilà Félix Tshisekedi ndenge za bouti pa ya Nzambe. Et pe elobami boy. Oh no so kotelemela Tshisekedi. Nzambe arobana ko humilier. Yo monini. Kola pambola bino pambola mabota na bino. Bolingo ya Congolais ya ba Congolais. Bye bye. American Dream. Dispersion chaîne Investiment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Dispersion chaîne Investiment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser une avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group.
na moke moke nakomi baye lopango elenge ozala bayere elengi tu héritage ya bana rêve américain mpona kosomba lopango aux États-Unis plus précisément na ville ya Dallas aujourd'hui c'est impossible pays m'a pendant 30 ans ne vous trompez pas l'adresse ça s'enchaîne Investiment Group Taka Music Band International.